Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour la grande famille des mamans BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. Ici que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu. N'allons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager, ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la biso bien makasi mingi. Voilà. Et zanga babino BBC la grande famille, babon debi ya week-end, babon debi ya week-end, babon debi ya week-end, famille libota, shalom, 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 shalom na bino nyonso, shalom, shalom. Bonjour, shalom nabino, ici que les bino partout dans le monde. Alors, Lelo toza le 7 février, et voilà. Toza toujours na début à moi, bon début à moi, et voilà, et surtout bon début à week-end. La grande famille, tant on a eu, oui, que non, maman BBC ayaka pambate, maman BBC ayaka soki likamboeza. Bon moni titre, bon moni photo ya miniature. Non, c'est un bandeko supporter biso parce que na lobaki bien que non, tokotika sous tenté il y a Buzoba et les caca sur na combo ya Poutine. On va tokotika sous tenté franchement. Alors, likambango ezani ni bandeko. Avant on a côté promotion ezanga té na sala ta moi promotion ya 2 minutes et ça bien. Toza na film na biso tozo tala na belle vie télévision na titre ya second choix déjà aventure ezo le kakuna toyebi déjà. Alors tous ala wana lelo pour na 3e épisode na biso ya totala ba sort na bango nyonso ekozala ndenge nini parce que basi ba fongoli biso film ya second choix sikoyo totala développement bako développer ba sujet wana ndenge nini bako développer problème tableau na tableau ndenge nini to ba sort ya Elena moi c'est à Dacosta fiancé à Dacosta, pardon. Suite kozala ndenge nini, bitumbele kaki, Patrick aza mobali na ete, Patrick aza beau-frère na ye, mobali a Linda, Dacosta. Botala ka makambango, voilà. Yo Saranama, alors tu es venu m'affronter maintenant chez moi. Hein? Bima, ça ne t'a pas suffi ce que tu as fait hier? Va dehors! Ça ne t'a pas suffi? Va dehors! Je ne parle pas. Tu blagues avec moi? Non, je n'ai rien. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je suis venu te parler. Je ne veux pas t'entendre, toi. Toi, tu es de valeur, toi. Yo moni pena na mobala otula. Yo moni pena ngai onde na bona mobala otula. To mo na mokilo moi ça na tolo ezaka yo. Pour moi ça na makambo yo za na ezaka yo. Toi tu blagues avec moi. Yo to balama, yo to balama. Toi oteninya depuis que j'ai commencé à acheter des histoires yo oteni. Osomi mongwa, osomi makaya, osomi nini, yo ndoza. Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu me prends moi que je suis tel que je suis là, tu me coquifies avec un monsieur chauve, Ce n'est pas ce que tu crois dans s'il te plaît. Otina, ma caresse derrière, la douche. Non, toi, ma caresse derrière, yo te sommes. Yo ma caresse derrière, la douche, yo te sommes. N'importe quoi. Et tu viens, tu franchis ma porte. Au but qu'à l'objet, j'allais te rosser toi et ton monsieur la charge, c'est quoi là? Yo en bas là, yo. Ces messieurs-là, tel que vous allez faire annexer l'activité sexuelle et pratique. Mais je ne comprends pas, vous le faites. Vous en êtes. On appelle la tout à Bouana, ouais. Donc, Bouchi à côté, on a un garçon, on a parti à Bouchi. On a parti à Bouchi. On a parti à Bouchi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi?
Le corps d'une femme est sacré. Et toi, tu prends ça, tu vilipendes ça. Moi, un garçon qui veut te prendre en mariage, te donner la valeur, je prends mon argent, je vais te donner la dot. Toi, je vais te donner la dot pour toi. Non, toi, tu prends ta nudité. On a pas de ça. Ouais. On a pas de ça, la bouche. On a pas de tout, on tombe. On a pas nayokeli na ndeko mwasi mawa mobali malobe belé aotikela ta mwasi espace de aluba a se justifier bazwa mususu mal placé franchement alors tozala wana ebele. La grande famille lelo tozo banda filme na biso ya ma sœur na Candy Star tozo banda ba série na biso ya français je dis bien français français lève 2025 eza à makambu bandeko vous savez quoi non Poutine aza mutu mususu umela siko na minute on akaya baini bango na bango bakomi ko betana bango na bango bakomi ko inana bango na bango bakomi ko telemelana pona nini bêtise leki enga na loba na tika tante na jali wana bandeko likambo ngo nini boko yebisanga mama BBC nini lisusu bandeko na vandi na ngai yawa bato mama BBC qu'est-ce qui se passe ngana lobaki keno eza na ba matière mususu ezoleka na lobaki na okota te je me suis dit na landi na moni keno bazui filme bolanda nanu extrait o na otiela bino comme ça na ozongela bino bokende te bampo ishu bozala wana famille Libota la grande famille ma grande famille bolanda extrait o na otiela bino bosimba mutu ya koloba ke non les Abakouk 2025 boko zoa ba décision ya kotika mabe on en a marre avec vous na pesi nzambe merci du fait que non boko miyoka na soni trop c'est trop tolanda la grande famille tolanda eloko na otiela bino bokende te bozala wana bozape publicité te Gesho tiko distranga. Voilà, na loba o gesho mo ke sona sili ki na longo na ona na kangi na pula na tana loki mutu. Mais tu comme niveau point, est-ce que tu comme niveau na yo longo la ko niveau longo la ngai. Na sa beso mbongo parce que lobi so sali manka 10 000 lo 10 000, lobi 10 000 et ça ngana ba 50 000. O ko isanga. Ngana sima tata ke mama te na bunda nga moko na muta pe ya so. Nanga se garate. Nanga se garate. Donc ko déranger msana ngate. Nanga se garate. Ko déranger msana ngate. Na okime. Ok. Ko déranger msana ngate. Okime. Comme le boss la tête que mutum so abongi se loro na ya ti on a pas ambon. Yo bandi ba ti on a pas posé moi un franc. Alors comme ce ko bundi ça pas quoi. Mais on a raison. Et ça m'a trop. Mon petit votre Non, bilo wala ngate. Non, bilo wala ngate. Satime le kiwa. La grande famille bomoni extrait wana ona otiko la bino totala ki yango na filme o tozotala ya second choix na Bellevue Télévision botala la méchanceté botala mutema mabe botala inspiration ya kindoki ya les abakwiti ya ba soi-disant ba chronifuati ya silauka ya mama loketo bande na otika bangote non tika bangote ti boko lembala ki mutema mabe na bino botala niveau bomoni extrait o na uti ko tiela bino bolanda siko o na otiela bino pardon penza la grande famille bokende te ona sima tata ke mama te na bunda nga moko na muta ya donc ko déranger msana ngate. Ko se tata ke mutum so bo mise lo na ya ti ona ba jambo yo badi baba ti ona ba so mo te fa ko 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 uli sa ko ko yo kana ote. O tiki Sambla. Yeah. Bino bato bomata ifasik. Définition être attaché de presse boye bien côté. Le travail qu'un attaché de presse doit exercer boye bien côté. Comment fonctionne un attaché de presse, vous ne savez pas. On a si batata ke mama te na bunda nga moko na muta ya donc ko déranger msana ngate. Bien asima papa te mama te abwaka déjà ba parents na ma ya kalamu abwaka ba parents badinda na ba bisika ba dinda kuna donc la fille la trompe bien asima papa te mama te ya za na papa te mama te ya so ngo sa o alije ya ma olive mama bandeko bomoni kindoki bomoni espace bomoni grandeur ya niveau ya kindoki o ezoleka sur les réseaux sociaux ou encore na monde ya ba chroniqueur ya ba chronifuati ya silauka ya mama loketo
nakumisi na nzambe parce que film ango ya second shot totala biso moko te totala na bino les abakwiti totala na bino toboya te bino bokanisi biso topimela bino botala filme toza kutu na besoin botala comme ça ba sens na bino ezonga. Félicitations parce que dans un premier temps au saleli biso na pe promotion ya film parce que ngai awawa na kobetela ngo c'était bo imaginer abakuku moko ba vrai abakuku ngana lobaka vrai abakuku abengi nga mama BBC po kaka yo finga kate nengene senga yo o finga na ba abakuku oyo ba lembisi biso ba konifwati oyo tolembi filme ya Belleville bango bake kokata kaka extrait wana ya muke place Belleville azoganga eza théâtre place Belleville azogangela nani gesho ya koloba keno ba manka eleki et voilà musala na nga naza na papa te naza na mama te na bundi nga moko na bundaka nga moko na cheo wana po sunga nga me ozwa kobebisela nga musala et voilà bazwi yango ya naka ndambu wana ba chango ba memi yango na ebite soki bazobwakela nani to ebi keno déjà bazo se moke na Poutine makambo wana bazolo ba makambo attaché na yeli yango te na ebi yango pete naza pe na tana yango te. Eloko esali keno nga mama BBC na ya kolobela eloko oyo et ça juste parce que keno il y a beaucoup azu au moins nombre ya bato ebele batalié et babandi ko seka babandi ko finga babandi ko loba ba bêtise ka ndenge ezalaka maintenant botala nombre ya bato oyo batali nani makambo ya lokuta botala nombre ya ba commentaires ça fait très mal bokomi tina niveau ya kobanda kokende kokata banani ba séquence a muke ya film ya Poutine boya konini mais biso toza wana parce que j'ai dit merci à mon Dieu parce que ngai lokola nga mama BBC na landaka film ya Belleville tout na le bibota la bazuka ka extrait wana pona ko aveugler bato baye koloba ke non o boy ba swani soki na nani et place parce que Pierrot banani ko tia ba deuxième place à Pierrot azotia ba deuxième nani gesho pa lobaka na cc aosa nini azo seka po boyoka mungongo ya nani ya Pierrot te mais biso to timbi Belleville aza na temps ko sala erreur te ke non audio abuzo ba ebima tolobi te ke ekosala emakate to ebite parce que mokili eza na ba réalité yango mais Belleville a ebi ninga zo se protéger na minute oyo vu que no ba chroniqueur ebele ba rendra ye mauvais service. Maintenant est-ce que si là na bengi na no si là bisalu soi-disant mama ya bakwiti jusqu'à ce point batunayo est-ce que tu es sûr musala oyo ndeko mwasi asali na minute oyo a honorer valeur na yo a tomboli yo to akitisi yo pour ce qui biso tokoya tokoloba keno eza film ya Belleville quelque part a sali pe promotion à film sans pour autant les savoir parce que nombre abato ebele na minute o to pesi bino merci parce que bosunga ki pe biso na film o to utaki kotala awa ya nani ya c'était quoi c'était ma sœur ezaki nini yango film yango lisusu oh linda komisaki nani Davina aveugle nzambe na ngai makambo eleki ngai ebele bokomela ngai na ba commentaire bosunga ki bisot boke koloba keno film ana eza ya ba Nigérien kaka nga mama BBC bopesa nga devoir na ke ko matisela ba Nigérien wana vie ya kotala film moko à long métrage ya 2 heures du temps nata la place Belleville ayiba ki filme na monite na ye ko betela ngo sete na bibande ko botala boy et sopa ki bino. C'est-à-dire que non, vous êtes là, vous maîtriser façon à protéger. Est-ce que si la bisalou, maman loketo, est-ce que vraiment tu es sûr? Na ba chroniqueur na yo, ba défendre yo. Est-ce que bazan a besoin bola munayo? C'est juste une question. Parce que nga mama BBC na koki kozo na otuna pe eza genre abatunini oza na bango pembeni ya mama kulutu. Eza genre ya batunini oza na bango. Je ne pense pas que notre kolobakeno otinda ki bango. Je ne pense pas. To kolobaka te ke no otinda kaka bango. Et là ba mususu o mona kaka indice awasi la zana kati ya likambo. Mais za na mususu biso moko pe to kolobaka tant que ba tout to ko réfléchir to ba awa eza yete. Mais le problème est que tant to bima ka boye netinga mama BBC tant na bimi boye. Na bima automatiquement na image ya Belleville. Wana to ko chama ina munoko te. Na na ebi mama BBC te awa. Mbala moko na bimana image à Belleville. Mais lorsque nous bimana image à Belleville, automatiquement il faut na bimana image à Belleville na ndenge ya propre.
na ndenge kolukele ba problème te siko yo ba konifwati na yo bazo ba lati Poutine on dirait likambo ata yo moko place au vandi wana oyo kata mutema pasi te olobi atake no akomi wana ndenge ni akende kokata kaka séquence wana aya kokosela ngo batu problème ezalaka te place batu baza ba problème ezangaka te solution pe ezangaka kozwama te siko eloko nini yango obino esali bino kaka keno bokende ka bozwa kaka séquence wana eboya nango bolanda lisusu la grande famille mwana nsima tata te mama te nakundaka nga moko nana muta donc dérange mosala nanga te dérange mosala nanga te kosala teke moto mosu abongisi eloko na ye aya ti wana bazwa mbongo yo ye bali babati wana mpona kozwa motenza alokomisi kokokulisaka kokoyokana na ote otiki sambla yaya bino bato bomata ifasike définition ya être attaché de presse boyebi yango te le travail qu'un attaché de presse doit exercer boyebi yango te comment fonctionne un attaché de presse vous ne savez pas mwana nsima tata te mama te nakundaka nga moko nana muta donc dérange mosala nanga te ndiye na nsima papa te mama te abwaka deja baparent na mai ya kalamu abwaka baparent badinda na bango bisika baodinda kuna donc la fille la trompe ye na nsima papa te mama te ye aza na papa te mama te ya so olingo sa allige ya ma olive mama Gesho tiko disanga. Ala na oloba o gesho mo ke sana siliki na olongola ona na kangi na pula na tana loki mutu. Mais tu comme niveau point. Est-ce que tu comme niveau na yolongola ko niveau olongola ngai. Na sa besa mbongo parce que lobi so sali manka 10 000 lo 10 000 lobi 10 000 et ça ngalo ba 50 000. O ko isanga. O ko isanga ngana sima tata te mama te na kundanga nga moko nana muta pe ya so. Nanga se garantie. Nanga se garantie. Donc ko déranger msana ngate. Nanga se garantie. Ko déranger msana ngate. Na okime. OK. Ko déranger msana ngate. Okime. Comme le boss la tête que mutum soit bon c'est l'euro na ya ti on a pas bon yo bandi ba ti on a pas posé un franc alors comme ce qu'on bundi ça pas quoi mais on a raison et ça m'a trop moi tu vas travailler non bilo wala te non bilo wala te Satime le kiwa. La grande famille, vous allez vite comprendre que non, ngai na lobaka toujours maloba na nganga eloko nyonso ezalaka na suka nango. Eloko nyonso ezala na suka nango. Botali bobimise ba makambo ebele ya buzoba na komba Belleville ekeka na mai. Eko ya kana mai. Bota siko place bo chite na niveau siko ya koloba keno bo bando kozwa ba séquence na ye boye nango ya koloba keno boye. Bomoni keno bobimi ba yuma. Bomoni siko ndenge bozo sila tala pe na misu ndenge bozo sila et bo sili déjà parce que babiloko bo ezo prouver que non bosuki na inspiration ya kimutema mabe ya nzambe etangaka lokwa mai ezotanga ya nzambe ezala bongo ya nzambe ezala bongo eza lokwa ndoki oki ozala ki asombi démon moko ou esprit moko boye abwakeli yo mais nzambe abundeli yo esprit ene dendi akeli susu asombi akoki ozala asombi ba démon nyonso il faut asomba ba démon ya mai asomba ya forêt asomba ya l'air asomba ya mai asomba soki ya wapi edendi omona osala ndeni aozongela lisusu ba démon oyo azwaki déjà liboso po alembaka te c'est vous là maintenant bosuki siko boyeba eloko ya kosala te botala niveau oyo ya likambo ya grâce naozongela yango parce que likambo ya grâce na miniti oyo epesi mama na mbutu wapi na bango baleza bakwiti bozela na otiela bino message moko awa bandeko botala siko niveau tellement esali bango soni bakoti na bandako na sima kokota na bandako wana balobi trop c'est trop toyeba déjà ekoma cop mais il faut ko sala yango na ndenge ya bien batangi kombo ya terre ya konifwati yango zuma soki ntumba keba na yo keba lisusu abakuku nyonso opération désabonner na chaîne na ye konifwati nyonso ya bazoba ok boni boyeko avant otalama il faut okosa makambu na kombo ya mama Sila ya mama nani Loketo
tolembi buzoba na yo Zuma Ntumba keba lisusu oyaka ndepo ofingisa mams nyonso wana pona présence ya grâce luzolo na SV yango okei kokosa makambu ya lokuta soki omeki lisusu buzoba na kombo ya mams oko reconnaître biso bakuku te. Botala moment oyo bato bazozwa conscience. Mais ezaki na moment oyo bozaki noko ako attaquer bango, noko ako attaquer bango. Po akoma lelo na ba audace oyo akomi lelo. Mais botala pe source. Botala ebandeli na ye bo soutenaki ye. Bo soutenaki ye. Lelo boye koloba ke non ça devient de trop. Lelo boye koyeba ke non il faut bato ba se désabonner kuna. Ata ke non eza kopango moko toya ke eza kop neti nganga na yaka na lokuta te. Ah, on a ko démentir lisusu. Na ye lisusu ko démentir likambo akabakata o ba bimisi lisusu ba ke kozwa extrait ya film ba tchendindi. Ba komi pena ko seka nango. Ata bino moko baliza ba kwiti. Boza bato ndenge nini. Ngai oyo na yebisa bino komba ezala ya kaji. Bokota na kaji bokoma ba filme. Boko ambrier pe bisote. Famille Libota. Boye bibino moko. Focus na Belle-Vie Télévision. Focus na Candy Star to banda ba film lelo. Focus. Anniversaire. Il y a Belle-Vie Télévision 7e anniversaire. Il y a Belle-Vie Production. Et ça le 29 mars. O ekozala na showbiz. Na sala na so ya showbiz, oui. Alors, on n'a pas le temps, il y a distraction. Oza na Cameroun, oza wapi partout dans le monde, omi bengi famille Libota ya tongo, tu es là pour Belle-Vie. Bampo Ishu, oza na ndekono na kin. Sombela e billet, c'est juste $10. C'est juste $10. Bako tisabiso na mbri e mate. Merci nano à la fille, hein. O asa biso sous promotion ya film na biso ya second choix. Na yebite jour nga mama BBC na koyaka ta kolobe la film na bino. I don't know. Po na kota quand même pa na yeba kata IOAT bandeli pe suka na yeba kate. Mais dis-moi bino ta on yebisa bino ke no ba film na biso total kana bino. Po boya bolo ba ke no ba film bazo kana na nani na Nigeria. Ça prouve que no boya ka kotala. Po bozwa extrait o bozui oyo. Boya ki totala ki na bino. Bozala à l'aise. To yebi na biso déjà que non total ka ba film na biso ya famille Libota ya Belle-Vie Télévision na bino ba voisin. Toza mipimite. Toza mipimite loko abino. Biso to kabaka biloko a olia. To lia ka biso mon côté. Toza kutu eza kutu a gogo. Ezala vraiment à gogo yango to senga ba tout temps to a la promotion, c'est-à-dire que non a besoin na bino ba voisin, na bino ba yini, na bino ba nani soi-disant. Boya to lia biloko a kolia. To boy to pimela kango mutu te. Biso toza ba égoïste te na biloko a kolia. Parce que to yebi que non na biloko a kolia na biso to liaka et traitaka. Et traitaka penza. To mona ba leçon de ba leçon eza na kati évangile eza na kati. Alors biso toza ba to partageaka évangile. Bozala l'aise. Toyebisa ki bino ba filme ou encore bitumba o ezala loyal. Bolinga kite. Yango nga na yebisa bino ke no kaji yango wana Poutine na kati, ye pa kota na kati ba beta na kuna na ba filme. Bokoma ba filme. Bomoni peza ke no kacho basi bakangi mino eza makasi. Eza makasi. Na bino batwana bozoya, yo mama BBC. Na sa bino nini? Nga na sali bino nini? Konifuati nini oyo bino bomoni bokochaye wana ya ke no a travailler la mama bino soki pendenge nini bochepe mama BBC wana. Bino bomona mama BBC na yene kofinga. Bomona mama BBC na histoire na yena lokuta na histoire à lokuta. Je passe le temps. Je passe le temps. Tant nangeza ke no likambo ebimi kuna ya lokuta na komba Belle-Vie na koya mbangu lokuta yango parce qu'on a plus le temps ya kotika buzoba wana ba ne leke belé bolatisa e o esala pe bato ebele pe balata ba memana pe na mbonge wana. Et voilà aujourd'hui boye film tozo tala merci kaka na lobaka merci na kana publicité to landa sur la grande famille. Mama te na kunda mama moko na muta ya donc déranger ça
Momata Ifasik. Définition être attaché de presse, boye bien côté. Le travail qu'un attaché de presse doit exercer, boye bien côté. Comment fonctionne un attaché de presse? Vous ne le savez pas. Bien asima papa te mama te abwaka déjà ba parents na ma kalamu abwaka ba parents badinda na ba bisika ba dinda kuna donc la fille la trompe bien asima papa te mama te ya dans papa te mama te ya so ngosa o alije ya ma olive mama je tu veux du sang là na loba o gesho mo ke sana siliki na longo na na kangi na pula na tana loki mutu mais tu comme niveau point est-ce que tu comme niveau na longo là niveau longo là ngai na ça besoin mbongo parce que lobi so sali manka 10 000 lo 10 000 lobi 10 000 et ça ngana ba 50 000 okoi sanga ngana sima tata ke mama te na bunda nga moko na muta pe ya so na se garanté donc ko déranger msana ngate na se garanté ko déranger msana ngate na ki mère ok ko déranger msana ngate ok mère comme le boss la tête que mutu mso abongi se loro na ya ti on a pas ambon yo bandi ba ti on a pose moi un franc alors comme ce ko bundi ça pas quoi mais on a raison et ça m'a trop mon petit wata non bilo wala ngate non bilo wala ngate satime le kiwa bota la niveau est-ce que yo ko se moquer je ne pense pas que non est-ce que se moquer nango je ne pense pas que non ko se moquer nango ndeko mwasi quelque part au salé en oka pib bande ko bomoni extrait wana tozota lango na belle vie télévision soki zamba la liboso na yo okwei na vidéo na biso mama BBC tota la film na belle vie télévision tala niveau bozolanda la grande famille bozolanda tala niveau atabino moko ça prouve maintenant que non ton ndima kaka biso nyonso na Congo ya koloba que non Bellevue aza leader ton ndima ngo que non Bellevue aza makambu ton ndima ngo que non Bellevue c'est la tête parce que ezolekelanga o mususu oye olati penza Poutine na mwana muke o peut-être yo okiota kobota nani grâce luzolo wana oye kopakole buzoba et mwana aboyi na yata kotanga kombo na par respect alobi yango kaka en gros kaka ya koloba keno eza nango lokuta asolaki na mutu te parce que respect ayo mutu eza wapi retour yango wana baleza bakwiti nyonso basiliki balobi ate eza musala yango na ebite bino pe bozaka batute tokyo me la bino mondo te boza bat moko bobaluka c'est comme si maele na bino soki kenda na nini toye bakate la grande famille toza na anniversaire na biso tolanda Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée à l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV. Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur croisement des avenues Colonel Monjiba et boulevard du 30 juin en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Siko oyo boya na distraction
Bozolanda la grande famille. Essayons d'arranger notre travail. S'il s'agit à Koloba, vraiment à cause de la vraie, ma grande dame wana mi balé, bazo mérité peka respect. Nabiso batu oyo to sanin, to défendre bango de part et d'autre. Ceux qui que non maman bébé, c'est ceux qui non nazala vraiment la vraie et nazala au milieu du village. Ce sont nos stars. Mais bazo mérité respect. Na ba manière nyonso, na ba façon nyonso, et non pas na façon oyo yo mi bengi tu es à Bakuku. Oyo mi bengi osa famille Libota. J'ai dit merci à mon Dieu parce que nous famille Libota, ça ne fonctionne pas comme ça. On fait la différence dans ngambo na biso. Oya ko fingi nga maman bébé c'est na likamuni. Qu'est-ce que j'ai foutu? Na lo baka vérité. Mais ce que tu bito solo la pembe. Belvia leki. Na musala Belvia leki. O nyoso to sala kana o nyoso boyaka pona ko matisa star na bino na fin fond na bino boyebi ke no Belvia saleki. Alors Tokyo iya to ngana mona ngo eza faux débat. Na mona ngo eza faux débat. Sko bino olebo sunga la personne de votre maman, bo sunga été. Ozo étouffer ye. Famille Libota, nous biso toza na biso na problème te. Tozana be événement ebelé na 2025 oyo na Bellevue télévision. Tozana be événement ebelé ya ebelé ya ebelé. Ba surprise eza ebelé ya ebelé ya ebelé. Alors toza wana te pona ko bavarder pamba pamba. Moi lorsque je sors na yaka pona likambo oyo eza réel, oyo eza likambo eza ya que non, ah ouais, il faut pas eleka. Ezala te zo meka ta sens que non ezala ta moi mobali nda créer lokwana. Na yo mwana mwasi. Na yo mwana mwasi, moi je n'insulte pas. Na yo mwana mwasi. Voya Pierrot parce que Pierrot bana ocha deuxième. Ndebo mo na place ya zo seka po boyo ka voya Pierrot te. Yo nanani. Yo nanani franchement là. Amela nanu mai bandeko. J'ai ezate Nzambe. Trop parler petit ouais. Trop parler petit ouais. Bozolanda la grande famille. Nga non tikaten. Mwana sima tata te mama te na kuta mama moko na muta ya donc déranger sana ngati. Déranger sana ngati. Ko se te ka mutu so ko mi se lo na ya ti ona ba jambo. Yo ba di baba ti ona ba ko so ko te fa. Ano ko so ko ni sa ko ko yo ka na oke. O tiki. Sambla. Ya. Bino bat mo mata ifasik. Définition être attaché de presse boye bien moté. Le travail qu'un attaché de presse doit exercer, bon et bien roté. Comment fonctionne un attaché de presse? Vous ne le savez pas? Sima papa te mama te abwaka déjà ba parents na ma kalamu abwaka ba parents ba dinda na ba bisika ba dinda kuna donc la fille la trompe yena sima papa te mama te ya dans papa te mama te ya so ngosa o alije ya ma olive mama je tu veux distraire voilà non lo ba o gesho mo ke sana sili ki no longo no na kangi no pula na tana loki mutu mais to comme niveau point est-ce que to comme niveau na yo longo na niveau longo ngai na sa besoin mbongo parce que lobi so sali manka 10 000 lo 10 000 lobi 10 000 et ça ngalo ba 50 000 o ko isanga ngana sima tata ke mama te na bunda nga moko na muta pe ya so na se garate na se garate donc ko déranger msana ngate na se garate ko déranger msana ngate na okime ko déranger msana ngate okime ko mi bo se la te ke mutu mso abongi se loro na ya ti ona pa zambon yo bandi baba ti wana po poso mo enfant alors comme ce ko bundi ça pas quoi mais on a raison et ça m'a tort mon petit votre Tour de contrôle ici Bellevue TV Airlines, nous approchons de la piste d'atterrissage. Demande d'autorisation pour un atterrissage exceptionnel à Kinshasa. Bellevue TV Airlines, autorisation accordée. Préparez-vous pour une arrivée grandiose. Like to request our flight attendants be seated this time. We're landing in about 1 minute. Thank you.
Bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga oyo ya surprise to bana ekozela ezaki surprise nini yango surprise nini yango avion na biso ya atterrir et atterrir na nini na sango malamu et atterrir na nini na affiche ya anniversaire 7e anniversaire bo leka te bo troubler biso te bo distraire biso te bo distraire biso te trop c'est trop bo distraire biso te ntango wana eseleki ntango wana eseleki pourquoi bozo distraire bafani na bino bozolanda bandeko mais netinga parfois ça me gêne lorsque nous sa sortie médiatique nanga il faut na tia babone o ba otalanga ba o ba pesinga ta moi confiance ya kozwa temps na bango ya kotlanda nga mama BBC il faut na pesa pa bango confiance tant bango ba pesinga confiance wana nga pe faut na yeba ko garder mitema na bango il faut na yeba ko garder bango ou encore il faut na yeba ko pesa bango respect parce que ba o batala kabiso après tout baza pe bazoba te yango bomona nga mingi na bendaka nde bino batu botalaka biso matoi soki bomona mutu azosala buzoba boobetele maboko c'est pour lui dire que non lobi isu yaka na buzoba po soki nga na ye na buzoba awa boboyi buzoba wana je ne pense pas que non lobi na ozonga na buzoba boboya lorsque tozomona que non buzoba ezo résister penze ezo résister c'est parce que bato batalaka ye baopesa esusu force ya que non asa nini aya esu na buzoba lobi bo otasiko moment o bayengo bayesiko kolemba ya koloba keno a eza sous soutien ya star te et comme keno o salir ne star bino boye koyeba lelo keno nde ba o salir star neti tata o yabimisa ki makambo ya Grâce Luzo i azape artiste et comédien bobengisaka ete aya ko jouer a jouaka te abana ko jouer na e pas belle vie aza sous pas belle vie te alata belle vie na nzoto nzeli likambu siko bino pe ya ye na ngambu na bino au grand jamais bo pesa ye film bo pesa ye keno a tourner na kacha film akolinga bino le cœur de l'homme na ofongola nanga ka poke na pire esprit akolinga bino je ne pense pas qu'il akolinga place ango ba obenga batu mususu ba Grâce Luzolo ba obenga bango ba sauter ye aosa nini ako diaboliser akenango bon eza stratégie moko akenango nanu a diaboliser nanu grâce wana ya koloba keno prochainement ndenge na mpakolo buzoba yo prochainement koya nanu te ko ata babengi yo koya te Dede aokotisa déjà na bina star na ye nanu ye moko soki soit disant mama loketo na bino aokotisa déjà na carence ba artiste bo timba jete nde bato bino bomona keno botie bango wana bandeko tout ce pays ici ba elo nyonso ya mabeza na suka nango awa na sa moi awa na sa moi boboma bino bokanisi tout ce que vous êtes en train de faire là boboma belle vie musala soki bozaki bato moko mayele botala combien des années bosali par tous les moyens bo détruire musala belle vie mais musala belle vie kendaka liboso bo monite bo comprendre que non boza déjà bato échec boza déjà bato bo échouer na bino mais bo comprendre te là maintenant bo komi ko sala ngona kimute mamabe yo moi si peut-être je sais pas ceux qui aux femmes mariées ceux aux femmes mariées je ne pense pas que non aux angi mobali tu te mets là au vendre lobby que non na ok nango boiza nango lokitona ke nango kabo ozomola qui s'appelle minunyo so trandé est-ce que vous êtes sûr
Au vandi pe ozo lakisa mino nyonso 30 eyo kanisa keno tu te moques ya mutu yango oyo yebi bango matière soka na bato bazolanda yo na yo moko bino nyonso boza na libulu moko ya baburiki. Ngona simba tata ke mama te na kunda nga moko na muta ya donc déranger sana ngati déranger sana ngati ko se te ka mutu so ko mi se lo na ya ti ona ba jambo yo ba di baba ti ona ba ko so ko fa ano ko 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 ni sa ko ko yo kana oke o chiki sambla ya bino bato bomata ifasik définition être attaché de presse boye bien côté. Le travail qu'un attaché de presse doit exercer, bon, et bien côté, comment fonctionne un attaché de presse, vous ne le savez pas? Bien papa te maman te aboka déjà papa na ma kalamu aboka papa badinda na babisika ba odinda kuna donc la fille la trompe yena sima papa te maman te ya dans la papa te maman te ya so ngosa o alije ya ma olive maman bampo ishue famille libota ma grande famille bo imaginer zanga mama bébé sende na na buzoba o na memedi bino na ola kisape minu nyonso na ola kisape minu nanga nyonso na ola kisango. Est-ce que nazo respecter bino? Yango mona na loba na chaka numéro nanga wana. Ce bon moni mama bébé ça sali musala mabe. Bo benga mama bébé c'est place on kenanga ngo mabe. Je vais changer parce que musala koloba et surtout biso ba mama bébé on utilise notre bongo oloba nini. Okumba mutuka likolo donc oza souple na frein. Oya kolobe loko moko ya mabe te po etoucher poutinité. Est-ce que bozwa penzata tout le monde a lelo mama bébé c'est ba komi ko kata ba émission nanga ba travailler nango lobi na moni on 3 personnes ba tindelinga et moi serait à émission moko bwende moko bwe po na fula pe chaîne na été je crois nga na kuta payer mais a komi ko kata ba émission mama BBC a travailler sur ba émission mama BBC et ça la kinga coûte plaisir Eza kutu bien ba 4 émissions na yo ya koloba keno olobaki bien bazui ba travailler sur oyo olobaki information oyo yeli batu ba comprendre oh alobaki bo oui na mona kiango na otanga kombo ya chaîne te poto tanga ka bongo te potanga na kotanga bo 2 3 personnes ba okima kuna ba ki uta na mona ki 3 personnes ba tindelinga donc avant émission na a tchena no mama BBC boyo ka boy papa et il a travaillé kolanda na onga na travail na lobaki. Et eza esengote ya komona keno batu ba ya ko vandela yo baloba keno okendaki nango mabe botala neti o abimisaki makambo ya grâce luzo bomoni e message na cheli bino wana bango na bango moko tina ba konifwati mususu pe ba balukeli ye lelo ba balukeli ye mais bazaka bango nyonso lelo bango nyonso ba balukeli balobi ke non trop c'est trop bokende ko se désabonner. Tangu Poutine abima awa ya koloba keno ba o nyonso balingaka nga ba o nyonso ba défendaka nga please na boyi ba insulte batu ba mona ki on dirait asalaki hypocrisie moko boy bo pointer les chaînes nini ya belle o e défendaka Poutine o e salaka nini e fingaka e fingi penza ndenge bango ba fingaka ou encore ba kosi likambu ba yenango kaka ya lokuta ba ye ba kosi likambu bo mona ngo te. Donc tous en a droit chemin moko boye o na e baraté au moins il n'est pas dit que notre solo la kabiso nyon to za 2 3 4 5 to solo la kabiso ba chaîne auto défendra belle vite solo la ka moko to solo la peza na kino solo li mais eza loko moko nga na trouver ngo eza te que no bo finga kuna te bolo babo ete to za la ka kutu na babiloko wana te eza automatique na kati na biso nga moko air moko elekilanga nga moko et air moko elekilanga alors au comprendre que non eza message o ye moko aloba nako pekisa mutu te a défendre nga mais please na boy nanga ko finga. Vous vous rendez compte? Na boy nanga ko finga. Na boy nanga ko finga. C'est qu'on peut imaginer. Niveau.
Ça fait mal, hein? La grande famille, beau aimer, beau partager. Aimer partager, on est là. Tozawana. Botala niveau babanjo kende nango atabino moko. Tozanga ko olola bango. Non, il faut to olola. Il faut to olola. Il faut vraiment to olola. Pour les autres, ça na sonné. Il faut to olola penza. Bozela. Bozela la grande famille. Ba message des okota awa. Eh. Ba message. So na bandi téléphone ero ekos na ubosana. Nazalaka busy bandiko na téléphone pas comme possible. Pas comme possible. Boyebi ke no tango natali filme. Moi d'abord na yeba kite na comprendre kite na bi anatala na. Ah, na insister na bité. Ni kamuni no ezole kanga na yebité. Oh juste c'est quoi? Na meki obenga pe bandeko moko bi na totali tolobi boye mbala moko na moni pe abakuku moko abengi nga abi bebe se to lembi na babakuku oyo to babakuku soki babakuku tala makambu to uti to olo bamana makambu ya oyo ya uti ko bimisa biso makambu ya grâce o pa ke fu ko zwa filme Gesho tiko distranga. Na oloba o gesho mo ke sona siliki na olongola ona na kangi na pula na tana loki mutu. Mais tu comme niveau point, est-ce que tu comme niveau na olongola ko niveau olongola ngai? Na sa besoin mbongo parce que lobi so sali manka 10 000 lo 10 000 lobi 10 000 et ça ngana ba 50 000. Okwa isanga. Okwa isanga ngana sima tata ke mama te na bunda nga moko na muta pe ya so. Nanga se garate. Nanga se garate. Donc ko déranger msana ngate. Nanga se garate. Ko déranger msana ngate. Na okime. Ok. Ko déranger msana ngate. Ok mais. Comme le boss la tête que mutu mso abongi se loro na ya ti ona pas ambon. Yo bandi ba ti ona pose moi un franc. Alors comme ce ko bundi ça pas quoi. Mais on a raison. Et ça m'a trop. Moi tu vas travailler. Non biloko wana te. Nanga biloko wana te. Satime le kiwa. Estre oyo azwaki yango wana. Belvi azogangela na ye. Gesho. Belvi azolobela gesho. Ya azwi yango aye ko se moke nango. Asali promotion to asali promotion te. Skonga mama BBC na ko yebisa bino ke no asungi biso pe susu na promotion. Eza filme ya second choix. Eza filme ya second choix. Na premier épisode, je crois que vous allez attendre na 5e à 6e tableau. Na premier épisode na biso. Tango Belvia ki ndaki kotala musala na ye. O gesho za travailleur na ye. Et akutaka toujours ba manka, akutaka rendement ya bien te, aba ndio telemela belle, aba ndio telemela gesho. Bakati kaka wana, balobi ke no belle vie, a oswana, abengani soki nani, nazo bate soki eza attaché de presse o wapi, ngana yebite, et voilà. La sorcellerie au monde apesa ki ndokia. Attendez. Nous allons dans la grande famille. 2025, tout ça, on a février. Non, tu commis même pas na 6 mois. Non, tu commis même pas na katikati ya année. Bokomi ko tatabala boye. Bokomi ko forcer ba matière boye.
nga mama BBC nazala nanga na luka matière te ke no ya koluka so ipe ndenge nini na kende kokosa makambo mpona azwa ta un cas ya nini non yango bomona na telema nanga makasi na promotion parce que nayebi ke no promotion bato baotala kaka po eza na bato mosusu film omona pe boya comprendre te mais pour kota penza na be kitoko comprendre film il faut ya pas mama BBC alors soki pe matière ezate na koya nanga na telemi nanga na promotion avançons pour ne pas peut-être qu'on crée ba situation qu'on crée ba lokuta qu'on crée ce peu banine pour ça na zui pe makambo ngo ya ba guerre awa ba ndeko mboka yango na pe ba si ba zui biso mboka okende na TikTok boye bato bazo swana okende boye bato bazo fingana okende boye ozo tala vraiment ba de est-ce que vous bozo comprendre que non mboka na biso déjà basi bazui territoire na ya Goma bozo ye bango bozo ye ba yango kaka congolais nda teki su mboka so disant oh soki nanga soki nani bandeko nga nazala muto politique te je suis politique mais toki kozanga kolobela yango te ya koloba keno eza likambo ezo leka na mboka na biso. Est-ce que vous vous rendez compte na ba bêtise na bino nyonso na bo sala ke no mboka na biso kuna eza bien te lobi asala ki meeting ba ninyaki déjà na gouverneur kuna na Goma ba rebelle o eza nanga tomoni nombre bato ebele fula bato ebele na meeting yango wana et bato balobi peuple ya Goma basali nini bateki nani bateki mboka boendeni bakepe na meeting yango oh ba intimidaki soki bomonaki peuple ana nyonso wana ndenge batondaki wana ba intimidaki bango balobi keno oya koya na stade te oya koya na meeting te bakopesa soki ba macaron soki nini yango soki bakosala mabe nde bomonaki fulu wana nyonso la logique des choses bato balingi bakende te c'est parce que bakoyeselaki bango mitindo ba intimidaki bango nde bomonaki nombre wana na yebisa bino keno tozana ba famille libota mususu na Goma na sola na bango chaque bapesa nga position ebisinga mama BBC ba intimidaki biso nga kutu ne naza awa na bandaki kobanga na kendaki na ngate na moni pe jeton ngo te yango moni fulu wana ezaki intimidation bato mususu basali ba commentaire congolais zaka congolais tande batondi pe na meeting yango ba intimidaki bango sko mboka na biso ezana na ba problème tokoki pe te ke to nzambe tobelela pe kaka mais to ya kaka na ba lokuta mboka ngo ezokende pe kaka na lokuta mboka ezozwama na lokuta na kimutema mabe où allons-nous maintenant là oya kobimisa misisa nyonso na mwana ya muke ya grâce bonsoir dans la grande famille. Alors, c'est un peu ça la grande famille. Alors, vous allez belé wana, tous en a filmé na biso. On a l'ingé na loba, yango wana. Ya que non la fille, azwa qui extrait à mouké na filmé na biso ya second choix. C'est au moins ça. Alors, a éviter que non a fouli na second choix. Yango na biso famille libota pe tozala ebele wana na kena nkotala toza na combien tolala ki na combien tokomi na combien parce que bino pe air moko ifoka koya kotelemela bino zana on a tala tous tozui combien de vues na premier épisode na deuxième épisode premier épisode toza na 69 deuxième épisode 38 bandeko bolala ki wapi Bolala qui wapi la grande famille. Hein? Deuxième épisode 38 nandeni. Lobi to lala ki to la mukaki avant-hier to lala ki to la mukaki atteint na ba 40 quelques déjà na premier épisode ezo ki na 70. Boza la discrété. Mais venement ngwe komi belé. Bo tele me osala biso bien. Bref, bande kona komi nanga ko chité na loba toujours que non numéro nange za wana bampoishu bo lukanga na privé et ça la bien. Famille Libota, ma grande famille numéro 00, vous êtes là, je crois que non. Toyokani na likambuna epsa ki bino je crois na émission na koti saki dans les avant-midi na loba ki que non bozana tia photo likambu ya événement na biso ya munene événement de l'année ya 7e anniversaire ya Belleville Production.
affiche déjà Yangwane Bimi, avait atterrira qui déjà et atterrissa qui déjà, pardon. Et voilà, affiche Zawana. Et vous avez un showbiz. Droit d'entrée c'est $10, VIP c'est $30. Alors, tous ceux qui ont des connaissances au Boza Libanda, vous avez des familles à Kinshasa. S'il vous plaît, na Bolingwanzambe, sokolinga ka Belleville, kabele ata $10 ya kolobake non, o sombeli ndeko na yo billet akene kokota. Akene kokota l'événement au ekozala le 29 mars. Sokolinga ka Belleville, $10 kaka. Oza na famille na yo na Congo. Famille Libota. Na obeta sete na bino bato. Na moni déjà ndeko moko komelinga mama bébé c'est na za famille Libota sur. Na osomba 100 billets. Merci na ndeko wana. C'est ce qu'on a plus besoin. Promotion to osala ya kolobake non. Biso bato a libanda oza na ndeko oza na cousine na yo. Olobi ke non na soutenir star nanga. On a plus besoin ko beta showbiz wana full. Etonda toyebi ke non na minute ba oluka inspiration pour na koya peut-être ko sala buzoba mais elle est caté parce que leader aza moko aotika la moko ya omona mabenyo so bango ba osala ngana koya ko telema na koya ko lobango na beti penza kele lo bato ba comprendre que non baza bato ndenge nini ova na bato bazo servir yo na elo côté ba olukelo ba problème butu lo kwa moyo o yana ko kufoke na li felo poza ngata moya ko luba. Hey. Hey. Pardon. Alors la grande famille, bomoni showbiz wana totondi sango biso bato libanda toza na ba famille na kini to benga ba famille bo futela bango to futela bango ba $10 oza na ndeko mibale misatu déjà lelo eza les 7 tiba le 29 kuna ya mars. Ozui ata $50 osombeli ata bandeko na yo kaka 5 billets obakiseli bango na transport et que na cadre ya ko soutenir notre maman, notre Poutine. Tolanda maluba awa. Famille Libota, je manque le mot. Merci énormément. Quand je parle de vous, il y a des larmes qui coulent. Merci d'être là pour moi. Merci pour l'énergie positive où vous dégagez tout le temps pour nous soutenir. Ngai sœur Nabino, ngai petite sœur Nabino, ngai grande sœur Nabino, ngai Leki Nabino et Namo Nabino, pourquoi pas. Merci. Merci énormément. Bandeko. Ba énergie wana, toza nango besoin siko na minute oyo. Pour na showbiz. Ba énergie wana oyo apesi biso merci. Sikoto la kisango lisusu fois 100 totondisela ye showbiz. Totondisela ye yango famille Libota de partout dans le monde. Totondisa yango biso bato libanda toza ba famille na kini to sombela bango ba billet oza na cousine oza na yaya oza na tonton avandi atambolaka na été sepela foutela ata $10 pc $5 ya transport a kenda sa ko se détendre jour à le 29 parce que a ko seka ba surprise eza sous ce belé na kati wana ba surprise eza ebelé tolanda. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée à l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV. Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement. $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21
Une seule adresse, au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Bon, imaginez, monde balé kozala. Bon, et déjà notre maman Poutine na balé. Soit tante na yo, koko na yo, mema ye kuna fouté les $10 à que nous mona balé oyo et les kakuna. Alors la grande famille, je vous aime beaucoup. Tous à la bon mot, koba on a besoin ya kobenga maman BBC pour na précision bobenga. Je vous aime bien, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.